Chaîne de la diaspora. Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Sont en train de faire. Alors tombez à l'ensemble de Maboko, s'il vous plaît. Mbote de partout, vous allez connaître la mission dans la chaîne Nabino Ediba TV, mon Mboka Congo. Oui, capable na humble serviteur, mon spirituel, donc tout na bon papa Ediba, les kabola motote. Awa na mokola lelo, toyele bino message moko kitoko, message moko intéressant. Oyo bomoni na na titre na biso to komi non élection en 2028. Quand on dit non élection en 2028, parce que tipo ya banguna nyonso ba rappeur o bazali ko tourner sillonnement pembeni ya tata mokonzi ya mboka koluka ko déstabiliser na peuple congolais lokola ngai na yo oyo bazali koluka batia biso na se nzambe akonfondre bango na makambo ebele ya bomoni biso bapanzi sango oyo topesaka sango ya kitoko mpona mboka na biso toali na esengo totondami na matondi mingi mpe na esengo émission oyo bokota ebele bolanda banouvelle bamessage kitoko oyo tozwi na nzela ya kolanda yango toyelaka bino baanalyse nango mpo te bokoka koyoka mpe bopanza mpe sango bayimboka oyo bazali abonné na kati ya chaîne oyo Ediba TV kambami na humble serviteur munganga spirituel papa Edi Diba. Tokopesa mbote na bayimboka oyo bazali kosala mosala na kati ya chaîne oyo malamu mpe kopanza chaîne oyo financièrement na makambo ebele oyo bazali kotambola bango moko babiyebi epai bali mama Marthe Bola atikali nsima te ye asali ya ye fan club Ediba TV ezali précisément na Kitambo magasin. Mama Marthe Bola, merci mingi na soutien na yo ko ozali kosala mpona kosoutenir munganga spirituel tokotelo na bango papa Edi Diba likabola moto te. Je m'excuse. Na kati ya émission na nous tobengi le marteau sur la table. Le marteau sur la table ezali moko ya ba émission oyo ezali na kati ya ba programme na kati ya ba chaîne oyo oyo eyelaka bino ba nouvelle kitoko makambo kitoko oyo ezali édifiant oyo ekote ya peuple de Dieu oyo ekote ya peuple oyo azali vrai congolais. Tokei na po ya liboso na lombango mpona kopesa bino ba message oyo ezali ke tolobi non dans 2028 non élection présidentielle. Balobi l'équipe qui gagne va changer rien. L'équipe qui gagne et puis l'équipe qui gagnera toujours. De l'élection de 2023 et 32 plutôt. Des élections mais 2028, oyo tipo ya M23 et Yebana qui na combo ya Hippolyte Kanambe, mouvement le 23 mars. Tozi tobimisi yango na poisa de photo pesa tango na tango. Tango na temps. Pote makambu na biso nyonso na mboka na biso sakotambola polele pe kitoko. Donc je suis ravi de joie, vraiment ravi de joie ya kondima te ke makambu oyo nyonso tozali kosalama oyo ezali kaka nyonso nzambe po nzambe soki aponi yo ata moto alobi atiela yo poison wana kozwa yo te. Tata mokonzi ya mboka na biso na kombo ya Fati Béton avec beaucoup de respect honorable mokonzi na ngai chef suprême naza na plaisir ya kopesa information na mokolo lelo na makambo ebele ozali kosala bayimboka baloba ba n'importe quoi totalisa bango keno quand là où il y a la vie ou bien quand là où il y a la vérité tokolandaka la vérité totika ba plaisir na ba sentiment inutile oyo lobi ya kozanga biso na posa ya kotambola na kisasa ezangi yo mpona motema mabe
le M23. Discours ya tata mokonzi ya mboka oyo asali na France mpona kosala kolakisa bango ke bino moko bafrançais bozali na nsima ya bato wana, bino moko baoccidentaux bozali na nsima ya bato oyo bazali kobundisa congolais, oyo bazali kobundisa peuple congolais mpe mboka na biso Congo, mpo te tozaka kimia mpona koyiba richesse oyo ya mboka na biso. Vous rendez compte? Le même discours yango nde omoni efongoli recouverture ya aéroport ya Goma. Le même discours mpona minute oyo depuis hier mpe nsima ya lobi avant-hier oyo elekaki kuna depuis samedi toza na FARDC eza kosillone kotambola likolo ya aéroport ya Goma kotala kobengana monguna kokweyisa baobi kosala nde place etindaki bango bananga bazwa kipedekese baya kosenga mpe loboko nini tata mokonzi ya mboka asala nini atendre bango la main. Tozali bana mboka tosola nde lelo nanga olingi bosola na biso bino bolobaki bozoya kuna tozozela bino ti kino depuis le 30 juin toza kozela ti lelo nanga okomaka kisasa te nana frene osu. Alors que le sang ya bapeuple congolais oyo obomaki ekokaka de génération na mabota na yo mpo na motema mabe na yo oyo ozalaki nango. Pourquoi vraiment ata bino moko mutu oyo azali kosala mboka etambola na changement ya kitoko, pourquoi tokolinga tochange? Ezali basumu tuna oyo tokosolola biso na bino. Premier point, c'est deuxième point plutôt, parce que c'est dans le premier point ya discours na ye napesi bino réponse ya discours na ye esali recouverture ya aéroport ya Goma. Donc tosi torécupere Goma na Bukavu wana ese eyebani badésordre mike mike bokoyoka yali nde rwande wana kaka oyo alingaka kotika epai te noki. Yango totuni mutu oyo azali kobunda mpe azali kolakisa amour de vrai congolais, ata bolobi ke pasi ekomi makasi elekaki na ntango wana ya ere moyibi azalaki, me pasi eza ya lolenge nini? Parce que azali mutu oyo batieli ye bapiège, mutu oyo azozanga meme moyen ya kose défendre, abundi malgré to kobunda na kati ya bitumba atongeli biso 5 université mpe aza kotonga baprojet mosusu, abongisi bamarché, apesi sens, abimisi mwa banzela. So tolobi mwa parce que bino moko boyeba nzela tata mokonzi ya mboka azosala. kolongo ya tata mokonzi ya mboka na nzela ya France kobima mbala moko atalisaki kokende Egypte mpe akei Qatar. Okoyeba nini na biso bino na nimero elekaki nini akende kosala kuna na Egypte mpe nini akendaki na Qatar. Bozo découvrir yango lelo nde awa yango tokosola ya mobimba na biso etikali na mwa 2 point wana tokende kotina soka. Tozwa spot publicitaire oyo ya donc après na ba séquence ya film oyo ezali kopema le 9 novembre awa na Paris. Donc après azali mpe moko pilier oyo bango batie maboko na kati ya Diba TV mpona bolobeli Diba TV partout oyoka biso même na kati ya bakosala ba tournage na bango et en plus na singer ndenge moko ezobima mikolo bokoyoka bino moko akopesa message oyo Diba TV ezali kobima na mpona peuple new congolais. Quand je dis le peuple new congolais, ce sont des peuples oyo balingi changement et non le peuple qui sont de mauvais du cœur, qui ne comprennent même pas jusqu'en l'heure oyo makambo ezali komona na solo bango bakolinga toujours des autres beaucoup découvrir à moi. Tozola le sport oyo ya publicité ya Donka et bongo tozola bango na biso
l'autre bino auto ali ko maniola na mokuse nde na lobaka na molai salani à Montreuil. Et selon information d'Abisso, il fait partie du réseau. Donc Togo Kita et Panaye pour l'appréhender et l'emmener. Voilà, partager. Donc ce qu'on fera, c'est que Etumba, tu nous couvres de l'extérieur, Kasongo de l'intérieur, Nanakanyama, Tokoti Nakati. Mituna, des questions? Ça ne dérange pas si je viens avec vous? Non, du tout, pas du tout. Bon, tout en a 1 heure de préparation. Préparez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une salope de flic qui m'a cassé le nez. Je te parle pas de ton putain de nez, je te parle de ta plainte. T'as déposé une plainte contre la police et on n'aime pas ça. Putain, mais elle m'avait volontairement pété le nez, fallait que je fasse quelque chose. On a une façon de faire les choses. Zéro embrouille avec les flics. On préfère... de retour na kata chaîne na bino Diba TV mwana mboka Congo ekamba mina humble serviteur munganga spirituel tokotuna na bango bomoni bino moko ba extrait ya film oyo moko na bino na kati ya Diba TV na kombo ya donc en premier Coach Chapeau artiste azali na comédie azape na cinéma donc il est partout. Kobima ya tata mokonzi ya mboka erabibi na mboka France azwi mpepo nde bamesana kotonga ye koloba na ye ye wana lekani mbangu akei kaka koluka banégociation tala epai akendaki akei kobongisa makambo ya mandoki na mboka ya Egypte mpe na kobima na ye na mboka ya Egypte akei kokutana na homologue na kati ya mboka Qatar mpona annonce ya signature ya accord ya finalité ya makambo tout ya guerre na este ya mboka na biso et puis bato ya Qatar bacomprendre na kati ya doa bacomprendre que oui les Rwandais surtout bazalaki bamenteurs donc marchandise ezalaki ya bango te bazalaki nde koyiba marchandise ya bato bazoya kosala nango négociation alors bakolo biloko bango moko bakolo masolo baye sikoyo tosigné toyokana epesi débandacte pa barwandais po le même rwandais wana baza kowangana biso toza wana te ezali makambo ya bacongolais ti lelo oyo baza bavrai ndoki les kagamistes baza kowangana me baza kofula baa kowangana baa kofula alors na kowangana kofula wana kuna mpe balebi te me sikoyo tozwi original personne oyo sikoyo tokosala masolo biso na ye nde omoni tata mokonzi ya mboka akendaki je m'excuse asigne mpo te oyo kaka bakoro bokosola bo bino bokoyela biso eloko boye biso mpe bino boya kotongela biso 5 stade bino mpe boya kotongela biso neti 5 eloko boye 10 eloko biso mpe topesi bino ezobima sikoyo na porte na voie normale bamatiere oyo ezwi evwamisi Rwanda bamatiere oyo ekomisi Kagame le milliardaire ndeko na ngai congolais ata bayinaka moto yango vraiment donc oyina no kaka tata mokonzi ya mboka mpo aza kobongisa mboka na bino parce que toi tu as des intérêts ya yo na famille na yo yo individu toi tu as des intérêts toi pour ta famille nanga avec de groupes ya babanda yes donc boza na groupe ya baintérêt baposhe ya bafamille na bino e no intérêt ya population te tala nano makambo toza kokende makambo eza minene lelo awa nasonoke ngamonganga spirituel tokoma okota masolo ya koexplike bino baréalité le même gens oyo babengisaki bango na Kenya bato oyo bakendaki na Kenya ou bien totyango na Nairobi namonaki bakirikiri ya bato ebele
otobenga ba mbilinga ya bato ebele même tina bakati ba net bayembaki bakomi koloba o bato nyonso oyo kutu bango baza kotanga na kombo tata mokonzi ya mboka soki ayoki nzembo oyo mikolo oyo mbili abela yembaka nakei na Nairobi soki ayoki yango akoyoka susi ya nini toyebaki ezali bande des aventuriers. Ils ont quelle adresse? Kabila il attendu au Kinshasa azwa pepo ya Kisasa nana bengani Kabila toko zelaye micro baladeri ya yo moto yembaki ke Tshisekedi boya soko yo kapasi je m'excuse na biso yo tozo kapasi non toyebaki zai nango ba Bubar José Makila zawapi Pero Luara zawapi banda yeso ya cravate rouge zawapi o muyibi ya ministre wana zawapi Sauvo le Congo ezawapi vraiment Kabila ayebisi bango bino so bato boyi na Nairobi tokende siko tokutana na bino na Goma kuna pe Goma to basi bazwaki frappe avant frappe a proposé bango baya bazongi bapemi na mikili bakomo raisonner tu as ko lingi la biso bukite talala no bato babengisi bango bokei bafuteli no banzela bapesi bino ba place ya kolala ya luxe bapesi bino na ba argent de poche parce que ce sont des gens bande ya bato oyo baza kotala ba intérêt ya ba poche na bango. Moi j'ai connu ba secret zebele surtout tout le bango mais c'est scandale bato ba kotala mabumu na bango ba José Makila babengisi bango na ba journaliste na bango kasi toke so na Goma po bosala sous émission bolakisa peuple congolais ke bino boye so na Goma tout ça so na Goma wapi moto tout le monde mwisi ya zaza o boyo kaka mama na vitesse tout le monde bakimi bapanzanye baluki nzela baboyi kokende sikoyo wapi na Goma yango oyo bango babengisaki bango babia jo akobetela biso système ngolo ko surtout mabe parce que ndekuna place bakabaki lozo ba vrai serre Kabila mayende akotala ke ali kokende ye moko te bon se rappeler du solo il y a Satan te certain bakanga bakitira moki baba yini Satan moni po ke kokufa ye moko na moto wana bite ngafona kosa bato oyo na tango ya Sodome et Gomorrhe to ke kokufa biso na moto c'est ça que Hippolyte Kanambe est en train de faire. Il peut pas aller kokufa ye moko fois kende na bande ya bato oyo ba koloba ebele na lopoto na monoko bolobi ete ba ali ba intelligent joka de ba mama na bato kuzo o ba kotala ba intérêt ka poche na ba muto oyo nani oyo José Makila moi ngala ipoka mne belé toyebi tokoloba ngo à la longue bango nde tokobimisa bango na vrai poisson Congo wana ils vont plus rentrer bango suka nde na Nairobi siko biso pe tokoyebela bango nzembo na kei na Nairobi tolobi boya tokende zosuka na Goma boya kiti mpona nini Kabila yo nanga za wapi bato batiaki balobaki bango bali ba vrai Congolais ils sont où là maintenant bayimboka tosala ningeli na makambo ebele toyebisaka bino biso toali banalise po toyenda mpo masolo ezali ba vraie réalité surtout précisément na kati ya chaîne na bino oyo le marteau sur la table landaka ngai très bien pour comprendre que la réalité ali awa ya bien autour de la vérité rien que la vérité. Les Rwandais baleli déjà parce que ba mesure oyo bazweli bango ezali mabe mingi tozwala no mwa tabuke ya kopose totala mama Shela Mwanda na kati ya masolo kitoko ya biso mikolo tolanda ngona ebongo tozonga na vitesse ya masolo biso tobela pe mwa mai Dans
Seigneur nazali chez la Mwanda Fondation na ye liso liboso na bino mpona kosenga bino merci na bao baosoutenir orphelinat chez la Mwanda. Nzambe ya lola apambola bino, tozomona baeffort na bino, tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda. Nzambe apambola bino na ye lisusu liboso na bino mpona kosenga bien-aimé, bokanisa bana ana na bilamba, bokanisa bana ana na kolia, bokanisa bana ana na minerval, bokanisa bana ana na basoins médicaux. Nzambe akozanga te kopambola bien-aimé, ozana posa ya kosunga, ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien-aimé, tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda. Nzambe akozongisa bebila kopambola bakoko na yo, akopambola pe bana na yo, na pamboli bino na kombo na Yesu. Asinga angote on dirait ba $17 na ça la bala moko transfert na compte na yo bien aimé bola mo futa ko sali sa le futa lelo naza donc nazo ni sabino na ko ko kamyo ska wate mais na ye sa kanza beke za ba ete ba ki sala bola lelo lobi e o ka yo ate mo nyango tina télévision. Alors il y a pas pour ça que l'on a fait ça na musala ya ipana bango ba betaye adini ne ba beyani na ndaki na lina osala te konza balobi esa mo na konza na musala lelo na zote ne ba grâce de Dieu lelo na osaka mutu kana ko ta na mutu ya bonga famille ya papa na ngate ya mama na ngate ya mobali na ngate ya nzamba sala ngate consolation ya de retour na kata chaîne d'ambition Diba TV. Kambola moto te mwana nzambe kimia na Yesu eza na bino nalobaki na bino mutu abanda kosabone na kata chaîne oyo nzambe pe akobanda kopambola yo mutu ozaka deja abonné oza koyoka émission oza kotala munga ba spirituel partager pote lobi tokende na vision biso ensemble parce que nzambe alingi bato balingi vérité non bato bali bato motema mabe soko ozali abonné awa wali mutu oyo ozali toujours ya kopambola mabe okonta mais soko ozali ya kopambola te na misali mabe okota lola te c'est-à-dire kwa olingi Congo ebonga te lola ezali Congo oyo ekambami na tata mokonzi ya mboka oyo tobengi Monsieur Félix Antoine Tshilombo Mukwa Tombolo président cool. Les Rwandais baleli déjà pratiqué ba mesure oyo bazweli bango ezali mabe mingi ba mesure oyo bazweli ba Rwandais ezali à partir ya discours oyo tata mokonzi ya mboka alobaki na mboka France Macron avandaki botala même ba regard ya Macron vis-à-vis ya tata mokonzi ya mboka donc ezali na ba préparatif asalaki ebele mais amoni vraiment awa ba surprendre bango na discours moko bazali sur te na abimisi bango lisusu na poisa devant président ya oya ya Togo. Tala niveau oyo balobi na vie la sagesse eza ko faire naître quelqu'un pour la kolakisa bwanya ya bomoto soko zangi bwanya donc bwanya eza na lingala la sagesse eza na français donc wana soko zangi yango zali moto te bato ko bana ko sala ba calcul mais soko zolekela bango parce que tu es trop sage ozana bwanya mingi koleka bango bayimboka tala epai ba Rwandais bakomi na désordre bazwi tipo et puis coup d'état oyo esalamaki eza erataki na Tanzanie nani azali meneur ya coup d'état oyebi pe coup d'état oyo ezolinga esalama na kati ya Rwanda nani azali meneur ya coup d'état wana kaka oyebi ezali bande ya bato oyo bazalaki na Kenya na Nairobi président rebelle vraiment nous voulons avoir un président rebelle c'est toute la première fois dans le monde à part le président Mwazaka na Kiba ou azaka na mokonzi zoka nde tazaki président ya ba groupe ba rebelle oyo bazalaki na zamba bazalo kuna na ba américain c'est le même histoire oyo tomoni pa Kabila
Ok, tu vois, Kabila qui connaît ça, négociation là, Tshisekedi, na Kagame, c'est facile. Zokande, bazana même personne. Tu es le bazali mutu encore. Mon chef, surtout Samba, surtout Loba, Ndeko la nanga, to discuta, na baton sozo l'accès vérité. Abenyo la oza soba. Ah, ozo ça la on a nega tribalisme. Comme si non, tribalisme ani. Et c'est comme que moi na mboka, azana no mukonzi o biso yebi que moi na ya tata dans les proposants monnaie na bundaki na tango azwa dans le pouvoir. Mais l'autre côté ça va mo pétant. Tout le canal mo mo ko ça. Kongola bouya melelo wapi biso. Tozali wapi. Okokende Rwanda. Prezana bato bakatanda ya ngaf masuri exhibité so kikene. Non, qu'est-ce qu'il est Rwanda? Biba zo appel pour qu'il est Rwanda. Baimboka bato balanda so na bokebi pe na bonya oyo ezalaki émission moko toye kosalela bino analyse ya koyebisa donc soki motu azali kotravaille mosala na ye kitoko okomona ata na administration bakomo be 30 ans 50 ans ezalaka nango c'est partout pourquoi pas tata mokonzi ya mboka na biso bapeuple oyo tokomona makambo tata mokonzi ya mboka akosala tokomona eza na bavantage na biso neti biso bato libanda eza na bamama na bavantage ki tokoka investir mpa na biso tokomi mpe na sécurité baélimine race na bakuluna bazolimine tous les voleurs kuluna cravate kuluna ya balabala oyo bango bafabrikaki mpo tozala na sécurité pourquoi pas j'ai des images ya mwana moko azalaka victime ya bakuluna na kotiela bino yango ekosala bino mpasi dilekisana nga image wana bano mwana oyo bakataka bapoto ya bakuluna ntilelo famille eza koluka bamema ata na humain les enfants wana bakataka mwana na bapoto asala bamoni heureusement nzambe abukaki omoi na ye tozwaka koke séquence ya image bongo tozongana na bango mpo tosilisela bino lisolo na biso ya mission Voilà, Mikolo tozobenga Fachi Bilengi. Pourquoi tozobenga Fachi Bilengi? Aza la continuité Bilengi. Hein? Yé penazo ko incarner Bilengi ba Congolais. Tala soda bunda la zamba pena kabi biso replésate. Wazalendo ba bundi na 3 jours ba récupérer 17 localités 9 ya ba minéraux rares. Voilà. Fachi be. Kakabo. Place Bilengi vandi ezama marobo mbate. Boyebi mboka na biso ndenge ezalaki. Ba très sala raté. Mamunyo c'est là mais avec Fachi aye ba très zongi. Naïb Samuel qui chasse là, tu as un train et comme un train partout. C'est ça. Ce que le président Bongo, parti politique, il y a un côté poigne. Au côté de la traite, il y a un retour d'aller à 4 personnes. Restaurer Zawana, passer au Bok. Colia comme la bilingue na bilingue. Bilingue na bilingue. Voyez, Basigo, et l'euro Fatia, l'on a mis Balalobi, à ton aéroport. Moi, dans un aéroport international à Bas-Congo, aéroport international. Na Bandundu, aéroport international, na Kasai, bon, moi, je suis commis. Et au Kadi déjà. Et comme le roi Johannesburg. Fachi bilingue na bilingue. Président Bossa de Koutou. Kolosi. Bon, moi, la Kolosi. T'as la Kolosi de commis. Kalaming de comme le roi New York. Vous savez, bien sûr, il y a des pestes à Rabouille. C'est dans laquelle loco, Toko Kisa Yango. Et ça, mon modèle idée. Donc, moi, je suis Sabino Congolais, nous sommes Bozali, Bana Poto, Bana Bakongo, Bana Kin, Bana Matadi. Surtout bino bala batadi. Fatia lobby. Président au moins stade t'es prêt. Au moins stade matadi. Au moins stade t'es président. Nous sommes la ville. Non, ça au moins stade t'es président. Non, moi la matadi hein. Moi la matadi. Na confirmé président. Moi stade. La stade mystique. Donc et là on va kabila mi non. Na monnaie les stade. Talara. Bino mo somo na président Bongo. Voilà botongo wala omoni ezaka stade ya kala babongisi to beta siko so to siso tonga ba université ya mvimba benza ya beta siko mama na ba ko ta 100 000 personnes Fachi be beton voilà stade ko ta 100 000 personnes to zango na ba province nyonso
Pour l'aéroport, comme le Congo. Congo, comme le pays, on a un grand monde. Autrement appelé States. Voilà. Place bilingue Vandi. Et comme on a maté du bourgeois à train, au piqué dans haut. D'accord. Toboy va bibembe no. Baxida pamba. Baxida fresi la quitté. Bastade moi pour la salité. Mais on n'a pas la diaspora, il faut que ça va na boule ya kokota masolo ya nanga ba M23. Bakota tout le monde ndeko Mitterrand. Il y a quelque chose qui s'est passé il y a cela 3 jours. M23 bazu ba congolais na ba soleil FARDC ba même bango la formation ba pesa minduki. Tout le monde ta ba petini bango liboso bo ba ke obunda. Tous les soldats, tout la mouise yaza. Yaza. Batinyo so bazongi ba kena minduki pe FARDC babi minduki yango. Fati ba la ratalo OK. Le gars la boyer, salaire fois de plus prime du corps. Le président Bossa dit si vous avez la tire minduki la barote pour Mikolo. J'ai la biche la toujours Likolo. Donc on contrôle l'espace aérien bilingue zali continuité bilingue. Merci beaucoup, c'est votre frère Patrick Atene. On est là. Totika te pour na mboka. To céder te ngala fati to changer comme la pona ba faux média. Oh bazo pesa masolo ke o te biso awa basi batakaki bakotaki boye. Ba kokate ba mela pema. Bala mboka to pesa espoir na FARDC. On les a armés na biso naturel. Place ba grand frère na so ba sala, ba papa le ki na so ba sala kuna, ba koko na biso ba salaka, ba ndeko na biso ba petit frère, ba grand frère, ba zala kuna. Na kuna nde biso. On ma pinga Congo FARDC. Et puis avantage de ces années, Congo est mengoli boma mes frères. Pour mengo en désordre. C'est que armée na biso les armées les plus puissants. Merci beaucoup, à la prochaine Ingeta. Allô? Allô ma fille. Ya ma fille. Bon maman kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Allô na oki bien té. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire mike. Eza sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda maman koma na misunga homme de veillard. Kotali maman. O maman zo ngolo la bébé, bazo zo soya maman. Oh, mais là so moni maman, maman zo ngisheni. Maman zo dia 3 fois. Tongo medi poko. Deko nanga elo musu sepeli singai. Misunga homme de veillard. Ko ebiba, o ebike ba na courant zo kata. Soki esalika manœuvre pano ya temps bana lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki maman ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango ataka kati. C'est pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga. Donc effectivement on a regretté. Ah ouais, juste bien na wezali ba minganga bazo sala maman contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya masati emonani penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga. Emonani na misute. Emonani bamboko na kopinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusuté. Homme de veillard misunga. Ngana bako rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, tika ya fanda kuna lia tranquille. Apema ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana do pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comment na komili batimi songa. Babe.